C'est ça. Boza parmi bateau basala ke basi bakanga mibala basi bakanga mibala poto. Oui, mibali na biso bakanga basi ya poto. Oui. Dans ça parmi quatre parce que dans ça polyvalent. Dans ça polyvalent. Dans ça mettre que nos maîtres quand il va marier. Expliquez biso penana olikamba Diego. Biso penana olikamba Diego. Apparemment tout le monde a qui on dit ezaki maramba lokuta. On a saisi patron na inoki azaki recirculer ya mununga na yake na ezana ba cadena ye peut tozoki to saisi patron na kati ya cadena ya pesa portefeuille ya kinkulu lo eza comme ozana sac vide oke na zamba obuki mbila ochina kati ya nkutu na yo. Démonstration. Oui. Parce que tout le monde y a maramba bambongo trop. Malgré yo, au beti biso bala likolo likasa. Ote o salon ba mo kote obo mo na banque. Ebele somela on peut mapanga. Ebele baso mapanga na makambo ebele bazali bana mboka na pesa makambo achaka mongo na banque mais l'état kuna efutaka yeme asala ni soute mais acha mongo na banque. Nathan oyo mutu abatu bakoma okufa na entourage ya moto azima Nathan oyo mutu abatu bakoma okufa na entourage ya moto azima kambo ezaki sentiment eloko yo zwaki ezoko produit ezoko sala maïmaso ozana ngo besoin okuba ko bosa na ko sala ba directive ya makambo oyo na pesa kiyo oya et vers vous baba comme lia na gidiba non nga sala bien de maman non sala bien. Non, non c'est la vie de maman. Non, c'est la vie de maman. Les kaki, baso kene na kidiba. Non, il pas dans ça la marate maman. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh. Toza awa tai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makufia. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza
Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, vous signez la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité. Je suis Sarah Tola, votre animatrice des émissions en ligne. Lelo na émission na biso ya religion, émission à religion, et ça va programme à Sika. Oyo toche na kati ya chaîne na biso. Na émission na biso ya religion, tozongi selibino maître Adelar 3600 fois maître. Tozongi c'est parce que azana demande ya batu ebele. Et puis na kati émission na biso to senga ki ba démonstration ça là et jour wana zala qui vraiment très occupé et puis ba embouteillage et permettait bisoté tozongi lelo na maître Adelar 3600 fois maître pour la deuxième démonstration on a senga ki wana ngam na senga ki. Donc voilà, je dirais un grand merci na batunion tout pour soutenir émission na biso pour soutenir la chaîne nanga. Pourquoi pas na ba sponsor nanga na moni Azir na moni Majabu Gospel na moni Pomade Toza Awatai, maman Nicole Malonga la patrona. Un grand merci Nabino, un grand merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na Amelia Mweba la private de Orlando Domingos, groupe WhatsApp Nanga Mobimba, président bébé, la présidente maman Nathalie. Un grand merci pe na bandeko nyos tout bozana ba commentaire wana na yebi ke boze belé wana bozo commenter. Sans plus tarder, merci à mon équipe technique pour le monde qui est derrière la caméra. Est-ce que ko fungwelanga vraiment plateau nanga et a présenté bino invité nanga. Montréal ceux qui osa même langage nanga fungwelanga vraiment plateau et a présenté invité nanga maître Adelar. Bonjour. Oui, bonjour maman Sarah. Bonne santé. Santé za malamu. Boni musala. Musala les évolué na ngula bakoko. Jour wana qui quand même ba retomber à ba appel par rapport à émission. Oui, ça va, ma chaîne nous a bien. En plus dans zone peut pas battre ça par rapport au ba tourner ba recommander nga na zone source pour na ko pesa bon ba message on a gardé qui ya communication ko pesa bon ba directive valable pour na ba ba moyen ko se conduire na ma vie sociale na bango na mabota na bango nyoso. Pour les là mettre de là bien. Zela la bien le rosco. Est-ce que va tu bon di magazara yo? Oh. Lelo ye o la te biso yebi ke ba mettre ba salité te ba mettre poya pinda yo sala misala na e senga pinda ke alati ba zamba. Pourquoi tant boninga bo sala ba
ba démonstration na bino senga bozala un peu bizarre. Non, c'est pas ça. Temple ça nous autres nga moko zanga moko temple. Bongo nzambala episo connaissance te eza comme habillement. Yoko soda teni eza o ba la takawana ya on teni na elaxa ya soda. Mais nanga na capacité na on a grandeur spiritualité on a zanango na ko zala boy non ça la plus facilement. Kani ngoza. Mais na zabo bota on a bimaka na zakana banzambala tom sumta benga na seli musana non. On s'appelle le lien na zabo parce que connaissance on a zango kati na ngai. No bondo ki za te ndo ki fa pumbaka bongo ke asali ki bondo ki na ye. Ki ndo ki za poza ndo ki même na moi poza ndo ki le lien ko dati bona na lien ko vanti bongo oza ndo ki nga bona na ndo ki mam na salaka c'est ça. Est-ce que bino pe bo détecteur pe bando ki ndo za no ko détecter pe ke muto a cho? Oui non yeba. Okopo longola kindo. Non oui non longola plus facilement. Bongo na capacité longola muto na sida na longoli sida o ba pesier na longoli ya. Ah sida ya kindoki. Sida kindoki. OK. Na longoli yango o ba pesio. Nga mutu na longoli yango maladie non so za ngo déranger nga na longoli yango. Ils facilement pour na longola mutu kindoki pe na longola yango déjà parce que ils a des misala on a zoka plusieurs fois c'est ça. Siko lelo pungu yete. Oui. Tomonyo nakani na ngai ya connaissance ya ndwenga na ngai ona za na ngo. Ah, comment ni nani? Kaka ntu moi. Ah? Kaka ntu moi. Elaxini. Kaka ntu moi koko na biso ti. Koko o a famille na bino. Ya famille oyo atikela mama pouvoir ndisi ya mama tikeli ngai. De ye on est tout ça là boye pour na ko ba moya kopesa annonce au message pour informer bandeko. Donc koko na bino ye na kata nzete. Kaka ntu moye to sali na forme nzete parce que la puissance na ko senga na ye asaleli ngai. Mais ego za la pe ou pas ego za la pété na émission na sala ga oyo ko senga na ngai na sala bango pour bandeko ba senga ki na sala bango ko musu c'est ça. Parce que bon mbongo monotonie ezara moi trop. Mais avant to kota na démonstration na on a deux questions on a autour na yo. Oui. Ya liboso eza makambo etali mbongo binisaki l'autre fois. Oui. Batu batala ke mission mais batu balingi bayeba to yebi ke batu babinisaka mbongo na porte-monnaie ezalaka plus na soyi. Oui. Misupe sans soyi mais plupart ya ka na soyi. Oui. Siko yo likasa ebotaki mbongo ndenge ni. Est-ce que ko pesa batata moi indice ata moi secret ata mbute. Bon, directive ya likasa oyo nga na salaki na sala pe ata na linzaka na yo. Soit peut-être la partie à suki na yo, soit ata yo osimbi yango kaka ozana conseil na makambo na simbi so kaka et ça la mipe. Likasa zake à par rapport na niveau ya compte ya spiritualité on a travaillé aka ya kinkulu na biso ya on ba no makasa na biso za plus fort à par rapport au pesa bandi ko solution parce que pour notre capacité au peso aide ou ko ça le traitement na zone na makasa na biso et puis sur on me la connaissance ça ba aspirine na ba chlorophylle ko so mon ke produit mbongo na capacité au transformer likasa na eloko nyonso on na lingi. OK. Na capacité on a parce que na bi comment ba être dans ba dirigeant parce que na ça la kinkulu na biso eza na kati ya makasa makasa na biso eza na kati ya kinkulu o ya biso ba être ba tikela biso. Ah donc parmi kinkulu na bino ba être ba tikela bino botiza pe makasa. Oui makasa. Donc makasa to saka. Makasa et to saka biso parce que pour na esa ça bandeko. Pour notre tombe notre expérience notre makasa o biso na salio moi c'est à ça il y a purification na sokola pour na mibali balanda ke souvent otenga na so musala te wana vanda no wana cop bashiri balela mingi. Oui moi c'est ça pour ça ya moi c'est pour ça mibali ya mbongo balinga ye pas tellement ba pauvre mibali ya mbongo balinga ye ou surtout moi mbali pas pour ça linga moi c'est o azana ba moyen. On va la purification. Purification na purifier na makasa o ya biso ata oza musika na osala que non mettre nga na sengi faut na bloko derrière chez les alliés na otino bloko o ya union so roser nga na salela yo c'est ça. Mais maître lobby penza bien mais mabe koti wapi. Oui. Bozo sala ba purification pour moi si akuta na mibala mbongo pour mobala kuta na basi mbongo. Oui. Au monité que le lobby no boza parmi ba désert rebelle zo sala mana ba trouble rebelle zo sala mana ba foyer abatu parce que ba ebike maître de l'art moko existaka maître kingani moko existation na keka pesinga kaka na kangi mer.
ils ont contacté parce que dans le désordre dans la famille na hôtel bon tant on se croire na nzambe ba pasteur na bino wana po ba pasteur no ba na nzambe na bon nzambe ki bon nzambe ka bwana no bango ba nzambe na bon non na sa nzambe ya pasteur Kingandi onga nzambe ya pasteur Mukulu onga nzambe ya pasteur Denis Lesi onga nzambe ya pasteur Moïse Mbiye ba nzambe ba kuma ya bango o nzambe azaka moko nzambe pour mutulendo wa sali biso nyonso. Non jamais des autres de côté na foyer na yo. So monique makamu no salesi manangote. Ozu capacité bengi no ngai na salo séance ya musala na yo pour ozono mobile moko ya valable. Désordre de pop lelo yo na kati ya réseaux sociaux tozana na likambo munene tozana matanga biso ba journaliste chauffeur auti ko bomande ko na biso ya mwasi. Kasi na ba source ya ba information chauffeur wana kendaka ko contacter ba maître spirituel. Donc yo zo représenter ba maître nyonso ba maître spirituel et kuna nde ba pesa kiye ba kisi oyo ya ko kanga pe ko dominer mama Yvonne na mobali na ye. Nde place na lobi monite ke boze détruire ba couple belé parce que koza ozana mwa musala lingi a envier balinga koma kobima nayo facilement ko contacter yo pesi makambu a dominer mwasi ya batu. Oui, non, mais ngai za musala na ngai. To batinda soda ke guerre ke ne guerre ta ba ke kuna babu mabatu. O ke ne yo pe kuna so babomi yo. Ya ekine na Brazzaville azu makambu. To na pesi makambu na Brazzaville na pesi ba directive. Na PC ba directive o ya musala qui bien te pardon c'est là. Diego. Oui. Wa uti ko boma mama Yvonne. Oui. Azwa kisi wapi? Ako recevoir makambu na Brazzaville na niveau sibiti na mboka na biso. Tango zu makambu na ye to PC ba directive. Na PC ba directive o ya ko sala. Ya komi ko sala ngo lolenge wana te. Parce que si vous voyez que na kati anda kwana bazaki na eloko oyo ye ayako zwa to pesa ki pona ebatela ka bolingo na bango. Non, na ki nango na émission awa. Pungu wana. Ye pe ayako zwa pungu wana ya sikise ya famille na bango, mais ye azaka na bezoka asizaka mwasi na ye wana patron na ye pour que asa la nyonso oyo azana ngo besoin. Mais kasi côté na bino côté na ngai côté na yo okoza la juste te ke ya koyeba ke mwana musala o garçon o ayebi azolo bakalinga kanga patron na ye mais patron na ye wana za marié est-ce que koko pekisa te na pekisa koma ta cameraman na benga na kanga yo okoma zo bane na kanga na ngayo tenga na sana émission non na zo exemple moi est valable ata ba travailler na yo ba benga ke bakanga la bango yo okoma zo bana ba on na sala ngo na ba journaliste belé pe na sala ngo akanga patron na ye patron comme zo bana c'est ça boza parmi bateau basala ke basi bakanga mibala basi bakanga mibala poto oui mibali na biso bakanga basi ya poto oui na ça parmi quatre parce que na ça polyvalent na ça ka mettre que nos maîtres quand il va marié ou pasteur il va marié azala ka te pasteur a polyvalent na ba célibataire na ba tunyo so nga za lo linga na ça polyvalent mutu so benga expliquer biso pena na likamba Diego apparemment tout le monde a qui on dit ezaki maramba lokuta. Oui. Mais eza solo pende eza confirmé que Diego azwaki mpungu bo opesa ki mpungu po ya salela makambo ya zako salela pona patron na ye. Pona a saisi patron na ino azaki recirculer. Ya munga na yake ngona eza na ba cadena, yepe tozwaki to saisi patron na kati ya cadena. Non c'est que makambo o le blague patron a sala sous-te ndesima milimo ya mpungu esiliki ndesima koti na kati ya tant moi qui na Brazzaville azim mamunaye azo couronner ko sala ngote et comme ko kumba ina banzela moko ya malamu te c'est que mon Dieu te peut-être a changer qui place te ko po esala bongo non peut-être tanga monique madame oyo kele souste a ki osimba côté mususu kwa a ki osimba sko côté magie ali simba côté magie pe ça ba condition avec non ba sacrifice tandis que tango osala ancestral tango yo ndeko za libanda ou ndeko za surprise tango bengi ngai na sala ko misala faut ça uniquement na ngai parce que na kinkulu na recirculer ensemble na ba être na ngai pas tellement que ngana osala musala ozinzela au moins que magicien moko so aleki na média oke so pas magicien na oyo kate mutu boye yo pe oke so kuna donc okene kuna osangisi mamo oyo ngai na makambo oyo bango wana oyo akesala étude na akino sala wana automatiquement pesi poison et que beaucoup kumba yo okoma na ba surménage mamuso on sala okoyeba yango lisusu te c'est ça. Donc so tu comprends bien
Diego akendaki susu ko renouveler parce que madame abandonne. Ko renouveler akendaki ko bakisa. Ko bakisa. Akendaki ko bakisa makambo tandis que na niveau mpungu mamu ça maka progressivement, c'est ça. OK. Donc si ko ndenge banda osimba susu tezakini. Non, et ko simba ou ko simba te e ba ko s'évoluer parce que moment on yo so salela kiango oyebité. Mais télévision radio tina ko na ko no c'était ba moni so ya salela kiango. Donc il mokonde alingi et se multiplier. Or faut azonga na kati ya temple du savoir comme ça to baksa augmentation ya makambu ya bolingo oyelingaki parce que ezaki amour caché comme amour mo ya huis clos ya robata mano ba osala yango patron na ye aye batere patron na inde muto ayebi ki non na bimana chauffeur na ngai c'est ça. OK. Ah, en tout cas pesi pasi siko ndeko Diego abomi mama ya batu. Oui. Étant que yo za maître na yi. Oui. Oyo oidaki na makambo malamu me yake na ngoma be akyo ko somba bisimba simboko loba nini soka otaremi. Bon, na ko loba ne kaka no kutu na ko loba na ite me na ko pesa conseil na batu nyonso. Tango yo ozo makambo pa buta de là étant nga maître de là, faut que tinga makana ngai parce que solution no ezala na maboko na ngai. C'est pas dire que zona nga na osasa misala, bon, na mona rompe souvent ils ont le lien na bino ba congolais mon na congolais te na ba lien bino ba congolais pour na congolais te autant na bangola kuna après la guerre Brazzaville na ya asko na baby ça va na bino nyonso bazo on qui c'est pas na ngai na baby c'était na bongisa bangonde te o baby ça te na bongisa bango parce que au moins bana nyonso toi mi qui ba revara ba mère wana bala ba contacter yo arriva mère moi atambola na ba jeep mais moi na kasi mais monde ne est toi en 5e génération bolingo kalezaki ya ba note au commis lettre et petit haute na mutsubiso et la sobongote et comment que non au sala makamuno très calmement au bengino maman au se confier na ye bo vivana bino so maman bo inde si ma no pas mettre de l'air azua kangelo maman comme ne zoba na yo nyoso on singa maman a on sa ela yo bon yo mo so bakangi ngai faut kanga faut piquer au kangina wa wapina ngamuna nazana makambo ngasa la ba tengana nakanga pour kanga sans ko kindi wa pour nga na la ba pouvoir ancestral na biso on en place mo kanga sina ngate pe ekodenda isa wa no ba bo kiringa mba se dendi même non c'est le musala yo vu que aux encastrer aux protéger te tant retour beta yo ne gozwa na yo zo ngate pour nga na déjà protéger les ensemble on va être on va prier dans ça sur place na sali makambo noke bupe na za muto kambisika de mon panga na limwe na longwe bino so bosika li beaucoup fi bosala institut ça tant à mettre faut après le roi soda faut déjà pas une chambre est-ce que tu assurer batuke makile ça et bozara na sacrifice makila te loué à la raté non loué ça l'était na la toni ni komarake batu bakoma okufa entourage ya muto ekoma okufa na temps oyo muto abatu bakoma okufa na entourage ya muto azui makambo ezaki sentiment et loko yo zoaki ils ont produit et au salon maïma aux en ont besoin au kobagobo ça na ko sala ba directive ya makambo oyo na pesa kiyo ba principe te ba directive na ba disponibilité valable on a pesa parce que ça plus que principe ou condition ils ont ba beba to kima amo que non mettre pesa ba directive c'est-à-dire ko pesa un exemple ba directive c'est que non na epsio nangonga intel faut ko sala ka boité mon portefeuille no produit nangonga intel comme ça la multiplication aux $20 au China carte market aux yeux saisir en ça de prière et c'est multiplié comme $100,000 ou comme €100,000 au salaire en plus rapidement faut ça la omba moko te au salaire omba moko te obo monta na banque ebele somela on peut mapango ebele basomi mapango na makambo ebele bazali banda mboka na pesa makambo achaka mongo na banque mais l'état yakuna efutaka ye me asala ni soute me acha mongo na banque ebele be baza au moins ba commerçant minene na sezara bango me télévision ya radio na kwa non c'était ebele ya batu donc ebele moi ko lo ba utilisateur pour ils ont ça na sala mo plus il faut pas bana on le loter na bana on a âge 10 ans ti le sco na zabo et on a et bon ba mettre msuto mona ke ba bimisa balarme ba mettre nzala oh quand vous comprenez que yo ko apprendre magie aux elango ya yote aux pauvres pour on na zabo et na zana no bien na zara l'aise na tara bien
c'est comment ngai naza na osela batu makamwa za la pauvre France na mutu mbongo pona évaloriser nga bandeko pe balanda ngai po en dehors ya makamwa na sala ko te mettre et azaka na banzambala on mettre pe alataka ata propre abimi pe moi téléphone bien et bien ba pour téléphone na sala ah tamso azala ngote ma azape tamso libanda moka pour téléphone quand azala ego bomisa mutu et tamso et ça allait fonctionner le téléphone mais ça allait fonctionner bolobaka boye mona tant mutu mora oya et vers vous baba ko molia na gidiba non nga ça la bien maman non ça la ya ke mama le kake bazo kene na gidiba non et pas na ça la marate maman mais nga na ebi ke ezara na succès moroté na gloire morte sans sacrifice. Non, sacrifice non le au contact nga ipo oye pa nga osomi biloko ozango besoin. Isa ya kosomba. Osomi na biloko ozango posa. Ozana posa ozo domination. Ozana posa multiplication. Ozana posa ozo document. Ozana posa ya ozo portefeuille. Ozana posa ozo mpungu ya libota na bino, un code na bino. Isa automatiquement oye ofuti ba droit on a bagaiza ba bisintu ona anosaka. Babisi nzo avant que ta cimetière na babilemo to salaka bino ante gombe bilemo salaka te hein invité bilemo sali avant que ta cimetière parce que zoko ta eza makanda kuna ote ko ta mabu okoti non avant que ta fo senga de na ba way oyo kuti obeti maboko mbala misatu automatiquement et ça na mingi na bato bachaka bakengi la cimetière ou soit na ba chef coutumier ça na masuba bon osengi ba droit na bango ba pesa avant beaucoup na mutu na bino bozu bo pesa ngo ba sumi tsamba ba sopi tsamba na entrée ya cimetière tant bokoti ba fongoli nzela tant boko bimaso ba kangi nzela à l'époque zaki toko ta cimetière makolongolo c'est à peine que comment que non toko ta cimetière na ba sapote zaki bongo te parce que esika ya terre sainte et esika mo ya mabete mabela cimetière ekobiki sayo mabela cimetière évoluer commerce na yo oui parce que mais ça c'est comme intéressant et pourquoi ça normalement à commerçante à que nous avons il y a bébé muta kufi parce que c'est sacré tant yo kufi comme sacré comme béni pour ma somme nous sommes zaki nango elongwe tant yo okiso mai wana ba pesio tant mususu ochanga kati mafuta omaka okomi kongenga blo musu oui c'est ça wana ndenge yo pesa bato maya bibembe bacha ata wana donc ata na pesio wana ya prom de temps yo oyo makambo tant na peso mayo sokola yo mai ninga opesa yo pour moi il y a sacré et ya béni comme ne mona mai nkamba maître de l'art donc to tikelo temps pour la démonstration mais nangna yeba siko oui mutuka o bayibaki ya mama Yvonne Diego apesaki ndeko na ye akima nango akoteka ngo na Matadi bakomi na Matadi chauffeur azokokumba mutuka te azomona elongi ya mama Yvonne donc ya ebi mama Yvonne wana te mais abe azomona mwasi moko babomi ye bakangi ye esui na kingo bakangi singa na kingo na makila ezobima bakomi kuna bacontacte ba maître ya Matadi bakanga esprit wana esprit ni kokanga mate ti justice a che bango maboko so banga posa ba saisir esprit wana avant to ba bamcha moso ba contacter ngai na sala bango mosa na plus rapidement parce que la solution maintenant est à 3 heures du temps teme bango ba na posa bakanga nde batu nyonso to bazana kati ya meurtre ya mama Yvonne. Mais c'est le moment ceux qui les propriétaires et makamba bazali ba contacter ngai numéro na zawana tukuna ba nyaso pesa bon numéro bato nyonso to bazana kati ya dossier liwa ba yebi dossier wana bamonana o nyonso azaki azomona te mais ngai nazana pona ko aider bandeko ngai za musala na ngai akimi obengai na olaxo isika muto na zali uso do pesa muto na isika azate mbongo no ezonga elo no o camera no bungi benga no ngai te yo to mamo yo za muta ba pasteur wana benga pasteur wana salo prier soki ozonga so ezongite obengai na seno puke ezonga OK o ndeko abungisaki eloko ne bona société baluko obungisaki eloko benga no ngai o te bayibaki bino na société bayibaki bino na ndako benga ngai automatiquement na kosunga yo pona biloko na bino nyonso na ezonga ata esali inane ekozonga epa na ngai
loba ke bateka yango même bateka yango bakozwa bisika o bateka la yango c'est ça. Ok, en tout cas merci beaucoup maître Adela. Sikopona bandeko oyo bosaka na bango musala moko mais bango bakendaka nango na ninga escroquerie. Oui, frappe tant mususu asalaka ne ka abimisaka ba 100 abimisaka ba 200 mais aye na média pour frapper bateau oyo peut-être ba blé ba mettre en bino ya kitsa ya ba pauvre wana parce que attaque ozo finga ba mettre ça oui ba ça ba pauvre batamula makolo nga doti musika mais naza verkile batamula makolo un maître spirituel batamula makolo muna toki encore ki moi ba moto moi na kini et là mona hôtel so maman même na kisoda capitaine aza général aza colonel aza major aza lieutenant colonel azali eza mama grade donc comparanga souvent na bango te parce que bango baza ba magicien ngana sala ancestral zomnango naza kinkulu oya biso na imsho on peut pas bimisa la non ko bimisa mbongo eza démonstration osombi no kosomba oke osali non ele ko sobo ba futi mbongo pc ka démonstration non te ke la ye ale ndeko nakoteke nateka même yo pe non nakoteke numéro que oza sur place oke boîte bandeko baza botala donc eza vide là libanga yango yo eza libanga ya ngengele cameraman zwa o te mettre atrikaki eloko na ye o te mettre esalaki boye o te yimisa bougie bandeko botala malamu voilà bougie yango etelemi o te yimisa su moko oyo banga na ngai moyo babougie ezokwea kaka omeka nga na kongo na omona omeka nga na kongo telemi kimsaso oyo plateau na yo emekanga mama plateau na yo ezomeka ngai nakomeka oyo boomeka ngai bokoka te ata moke bokoka te wana mwana ya bankulu basisa ntango naosala boye eza mpona kolakisa force ya kinkulu na biso cameraman zwa malamu bandeko batali mpe bandeko balandi botala malamu yo mpo ozomona sur place namona na kati awa mai kaka bozomona bino moko ok ça va prendre te après oyo eza nini libanga cheka libanga moko nini etoka kuna
ndoko na makolo. Na mwasi olunga ngobimso. Hey! Pardon, nakimaki eh? Simba musique, faut simba bien. Nakimaki nakimaki. On bien. Oui, oui. Ba mwindu nyonso oyo ebimi oyindisi plateau milinga ba mwindu ezobima eza nini mpo wana otyaki mai na libanga. Non, eza séance na ça. Na lati force ya spiritualité na biso ya kinkulu. Ezaka par rapport que no libanga okosala yango eloko nyonso yango proposa libanga okopelisa yango moto. Moi que non à l'époque ma nyonso bankulu nyonso basala yango mpe ngai nasalaka parce que baki non nyonso oyo nzambe mpo moto nasala ezala libanga ezala likasa ezala boye nyonso eza na role nango c'est ça que vous voyez esalami boye siko moto epeli ndeni mais epeli ya par rapport ke na sali séance libanga prier déjà ezalaki déjà sur place nationaux ata naza na teni te nyonso naza na besoin kosala yango naxi force ya spiritualité ya libanga parce que nasala so ba différentes sortes ya pouvoir na ba esprit ya moto milinga na mai parce que on a ça deux esprits à la fois moto na mai na milinga submi comme trois esprits à la fois siko tango uchaki ma nzungu wana resho ezate mais tango che mabanga bandi kotoka ezaki eza séance spirituelle bankolo eza séance libanga ja eza na force ya makasi ya makambo ebele esalaka. Pourquoi utiliser la bougie? N'utiliser la bougie, c'est la bougie blanche, c'est pembe. N'utiliser par rapport à non séance non sur la fin pays ça la bougie et bien la lumière il y a qu'un coup pour ça la réaction ma caméra na salle. Démonstration salut ou le bani. Ngolo ba que non force ya spiritualité même qu'un coup na ba bien être au ba koko batikela biso ba bien nyonso ba koko batikela biso au biloko nyonso nzamba sala eza na réaction nango esalaka eza lokola ozwi likasa esalaki réaction la fois dernière nazwi libanga moko mosusu na oya est-ce que eloko mondele oyo asali na transmettre yango na eloko mosusu ya biso ya nkolo na émission ekoya nadolaki su bandeko naza na posa ya chaînesse na yo nasala yango eloko naza na posa ya chaînesse na yo nasala yango eloko comme ça bandeko basikoyaki no eloko na ye te mazwi eloko ya journaliste ngazwaka soko biloko ya bajournaliste tokosomba chaînette oyo olatine yango ngai na te oyo ngai nalati na kolinga te oyebaka te olataka chaînette oyo bate ezalaka nini oyebi te te ngai oyo ngalakisa bandeko na oyo olati chaînette olataka oyebaka te eza nini mais yo osombi kaka kosomba na maison mais oyebi te avant ekoma na maison nini yango basalelaki yango après ekoma nini non naloba pourquoi ezaki par rapport que non séance na kosala so osali séance ko chaînette olongwa chaînette ekoma nini non ekoma mpe likasa ekoma mpe nguba siko ntango ekoma likasa yo opianga chaînette nanga ozwa likasa na so otiango na kata papier olingi yango automatiquement chaînette no ezongi pardon tika kaka wana te luka mosusu oui esa mabongo te wana kasi tinga na bolanga lukaka mosusu bon démonstration babiloko mpe eza ebele onga nasalaka apapo na nkolo biloko eza ebele esili te naki kaka kosalela besoin na yo en plus na besoin baclient oyo babengaki mpo mamambongo pende ekoma mono kasi na baclient babengaki no maître fo azonga yango nazongi mpona nasepelisa baclient oyo bazali na besoin na ngai nasala bino oyo esengeli kosala libanga esali réaction ya kinkulu oyo ngai nasali. Merci maître Adelar tokomi na suka nayebi te so oza na message mosusu akoloba opesi numéro na wa téléphone so pe ba dédicace na ezali opesi. Bon, numéro na téléphone eza plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 un numéro na Brazzaville numéro na Congo Kinshasa plus 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 numéro na Congo Kinshasa ngwana que ce soit les romains nga ozwanga même dans numéro à Brazzaville so mona Brazzaville ozwanga na WhatsApp te obenga na WhatsApp que ça vu que dans un awa MP moi mukena no mo ba séjour MP ezo chité parce que lonja ngati flat ngo na nisili comment kende non kende donc so ki moza o renouveler lo pour na nazo so moya ko vanda moi une semaine sous te na ko renouveler te kende kaka il y a combien de bengana et ça va prompt merci tu lundi na zozonga Brazzaville. En tout cas maître Adelar
Ah, la sepeli koyamba yo. Mais oyo talisi biso art. Oui. Ezaka magie. Oh. Il y a beaucoup de côtés. Par contre, c'est que Jésus est un magicien. Au moins, il y a les grands magiciens. Ah. C'est pourquoi ils se croient dans les grands magiciens. Ouais, parce qu'il y a Mtakela du Konasi. Jésus est un embêtant. Mtakela mai, akela yo, akela nga. Moi, Jésus. Quand tu côté, on a sur de quelle émission continue. Et quand on a été continué ma case, parce que Jésus est un embêté. Pour Azam maître, Azam le grand maître. Non, oh, fils de Dieu, il y a personne qui m'a beauté là. Parce que nous sommes dans l'esprit. Le fils de Dieu. Oh, rien. Il faut le voir, on a prêt à faire aller. Prêt à faire aller. Ouais, ouais, ça n'a pas preuve. Bon, on a sollicité prévu. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et ça mystère, Libanga, ouais, Libanga, dans cette séance. Là, non, tu as souka awate. Tu as la débat na souka. Monsieur Sima. Dans Roya, Chelette na Rozoate, Roya la Chelette na yo, to bongole rolikasa. Na boy kozo Chelette na par rapport ki bande romo ke non na tikel ko trikengo. Bon, to luka. Et pourquoi na ponika mabanga oza na entourage ya bureau na yo? Pour oluki mabanga. Parce que nazu mabanga oyo so pas libanda ya bureau ya ngana sali musada ngai. On a kozoka biloko oyo ya yo yango na bonsela ba to ba bandi mela ngai na o ngai na salaka. Parce que na na loko na ngai o te mettre trike loko na ye. Comment to anozo yango? Mais na sali séance sur place. Pour moi que no fortune. Oui. On a été initié là où tu passes. Mais je sais comment tu as salle voyage extra dans na singa ba être. Non, exactement tout matin mais ça par rapport il y a invocation na salle, il y a ko benda ba esprit ba au la réaction sur place. Et était pourquoi? Niveau na ngana seko. Na beta un coup ni flamme. Ce que ya quitté na ngana sa coupé. O meki ko meka nga muke na Congo na mibo meki nga muke. Ba boucher ko ya mena bia eloti. Na ça dossier un coup ni flamme. Fallait pélater. Non, ça dossier un coup ni flamme. On ça dossier portefeuille. O dossier yamba no bozonga no. Ça pose ko yamba na yo. Wa pose oza document. Wa pose oza multiplication. Document mukanda ba ta poto. Oui, même mukanda. O ça a besoin. On soit permis. Nous sommes dans un coup de flamme. Dossier là où me radez un jour. Journée mon corps. Les lots bengal, les lots solutions là yo. Maître de l'art, bateau baotala yo. Bandela bango son numéro pour la deuxième. Numéro n'a plus 243, plus 242, 056, 26 39 11. Plus 242, 056, 26 39 11. Il y a comment que tu sais ça plus 243, 89, 880. 23 39 plus 243 89 880 23 39 ba numéro na ngwana ba ndiko continue ko benga pour na boza ba solution ma so bozo luka bola nzela magite nzela ya biso ya kinkulu ngoyo libanga esali réaction c'est la même chose pays na ndako no réaction makambo ko benga ngana ça là yo pour na esala melano un coup une flamme c'est ça. Merci beaucoup maître Adelar, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère bandeko bomoni benga ta na moni bo ndima na nkati. Non, son numéro il fallait pas qu'il faut vendre ana. On kimi c'est qu'on dit on na sali. Hey, mote bibi na nzungu vierge da mai. Oza magicien. Non. En tout cas, merci beaucoup beta de. Oza magicien to lobi non. Na sala makama kinkuna ka na mpungu na biso nyonso ezaki au mona ki yango. Na sala ki science na nyonso. Batu nanu bakamo na okasa eboti ba dollar. Lelo elipso mai kaka na mabanga. Oui. Libanga nation on a lupango na yo. Ah! Paulin. Et monsieur Sili. Nazang maloba. Bino moko bande ko bolandi vidéo e bandeliti na suka. Bo commenter bo tia ba remarque ba question ba tunenga ba question bo kina tunie mangambali kase comme mbongo ndeni à répondre en haut. Alors, sur la question, vous avez besoin de makam sous pesa bokoma le plus vite possible parce que à commune ma moro na kati moro bana donc azokende déjà. Donc voilà, merci beaucoup na bino nyonso batu bolandi biso. Tokutani bino na prochaine émission à religion parce que la religion tokoyamba ba bouddhiste, tokoyamba ba magicien, tokoyamba ba nganga, tokoyamba ba maître spirituel, tokoyamba ba pasteur. Donc voilà, pour aller tous à qui na maître de l'art 3600 fois maître. Tout le monde a dit bon balasima. Au revoir.
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com, site web